l'église lelo ya Christ ba kumi mandala la te ba musupe ba kolobe la jour au te pour que Jésus ça mais qui va sur le nouvelle Bible et comme la race noire makambo bozo ka su ko pesa mondele a kusambiro de biro basali bozo be ko ko basali bozo question makambo su ko pesa passer mondele akopurayo race noire akopona que yo s'exprimer ko bango Jean Baptiste asuka kina fede isor mais race noire c'est le to suka na 33 isor il faut que mususu ali bobama esengele bayango bozo mbona détail sur le sillage de l'année basé mais sont dit avec des banques et sur le terre une nouvelle Bible et comme dit ma race noire les langues ma capable des amis par rapport professeur Jean-Baptiste par rapport professeur race les choses bonjour amen il y a Jésus-Christ dans mon guide et ça a déjà prophétisé depuis le prophète Abraham. Et ça va prophète mon côté va prophète Saka pour la Goyana Yéna Moki. D'autant qu'il y a un Deutéronome et chapitre 18 verset 15 par 18. Ésaïe Deutéronome 18 verset 15 par 18. Alors Ésaïe 7 verset 14. Ésaïe 9 verset 5 à 6. Michée 5, verset 1er, Nombre 24, verset 17, et Psaume 16, verset 10. Alléluia. Amen. Comme la souka ya basije bongolanda na ku soko comprendre te ba ko biblia go ko mi SN ko mi Christ te pe ko zo na YouTube ko zo bolanda expression de ça. Jour oyo eza jour Yesu abandi musala depuis abota avec âge de 30 ans ngongale bandi ya musala après carême à 40 jours carême à 40 jours ezaki na tina oyo akotaki poko zonsa alliance ya mutu kunga parce problème eza nyonso ezaki na première génération ezalaki nzambe abosanaki mutu depuis Adam, ti Noé jusqu'au Moïse. À partir d'Abraham, les hommes ont s'endambu ndambu. Moïse ont s'endambu na bete segele moko kitambona makila ya Abel sopanaki. Première alliance. Et pesa kinza mekana na makila kwete Adam kosumo kaka te asumo to kotero kosumo Adam le plus problème. Mais eloko tokosa na kokufa bene pe pesa nzambe kanga kwenda alianza nzambe asalaki yango na Abel mayela mokili oyo apesaka ba invitation ezalaki Kain yango moni mayele mibale ezalaka soki oyebaka te mayele kunzambe na mayele ya mokili ya koinvente biloko kokona bilanga kotourne bibende kosala koye mayele wana nzambe apesaki yango na Kain me mayele bonzambe apesaki yango na Abel amona mpe bambeka baza kotumba ezalaki na descence Kain aza kotumba biloko mokili me kasi Abel aza kotumba nini banyama faut comprendre nde biso bozo comprendre amen omoni banyasa ezalaki me te alliance ya bonzambe yango ekokufa na makila abomi Abel mais alliance na sengili ezonga suna makila kuna totana 1 Pierre 3 verset 18 totangi basi na se ya bamabele baki bazaki place sokufela zaki kwana place mutu kufela zaki kwana alliance ya Rome 16 zaki tena première génération na deuxième génération ba Moïse baza kufa wana baza ko bomba bana se mabele kaka et Samuel baketo kosenga ye na Samuel kuna na prophète nani roi nani alors ba kosenga Samuel akimaki na se ya mabele kufaka il faut pas que baza ko bomba bana se mabele
kokufa Seigneur Jésus, Matthieu 27, batu basekwaki batu bamonanaki na Jérusalem, Matthieu 27, 52 kotangi. Bakuna bamona na Jérusalem, partout na monde basimitiere kongamaki. Batu akodima, Yesu asalaki musala makasi. Yesu asalaki musala makasi. Mais avant tout akufa, eloko elikoso salaka kodibere mutu azako kangama mwana pundo ezalaki mutu te. Donc ezalaki ngombe ezalaki mutu. Esengelo ko fongola mutu akangama ko lelo délivrance mutu asali ni ekoti. Ko mutu azaki suna twaya bunzambe te. Mutu akota na Jerusalem. Una matagira mwana punda. Bokende kotuna. Tubokele usuna mwana punda. Yako kanga mafongama. Soki batuilo bankolo nango atinu sumbongane epoki. Tao bage kuta mutu atuni bango. Bino bako sani batindi biso. Tuwako so mwana punda. Kono nango atindi biso. Nkono na yo ayeko ndilo na maboko ya Satan. Nkono na yo ayeko longo na maboko ya Satan. Kanga made kutala. Nzambe silikila yo de problème tozalaki. Adam ya cédé. Tokote na problème. Kaye ayeko boma susu abeli makile sopana kitokote kina problème. Makile sopana kitokote kina problème. Alliance ya makile koma ki mutu aliboso zoeba kobomo mpezala ki kaye. Mabe kota ki premier Jésus nyoso pesa nzambe kanda. Nzamba zotinda profeta tebwa mwana mabende ke salama not. Mezala ki bona kotia ba ote poko sala tebwa na ozo ne kwa koma. Dosia not. Babungi saya ngo. Sata ibaki akumsha matanzamba zonso na rasi noire ko bima histoire noso na rasi noire ko bima. Premier prophète ko rappelé baba zali Noé. Mais à la Greta, côté Zambé a joué raison. Mon frère et sœur, des différences qui est ayé spécial. Jour où ya kangola ki mutu na maboko ya Satan. Jour où fongola ki mutu na basinga. Jour où ya kote ke mutema mutu. Tambla zo kote zele mutema na yo. Mais avant que Kendani, Jérusalem. Soko bo yebaka oye komele bino lelo. Soko bo yebaka oye komele bino lelo. Mais ndenge bo comprendre te. Banguna na bino bakotimu la fondation malamba kono bakotimu la fondation Israël kotika na pamba yango wana lelo Israël batu bazokufa etikali pamba pona nini mulango ila kipa mwa bato sango na kolongola bukonzi bino ko pesa ko ekolo mususu o bakosala na bukonzi oyo. Kuna Balak azo profetize kwa ya Yesu. Nazo mona akate libote nyo. Mukonza soko me azana no musika. Ta profesi Balak Yesu nano abote mite. Oya mona shapedo abutaka. Na moni nakate libote oyo. So kolota. Kotanga chapitre 24, donc nombre 24, verset 7. Nazeko mona moto moko kasi ayena note. Nazotala ye kasi azena musika. Monzoto moko ezeko mimana kati ya bana Jacob. Mokonzi moko azeko mimana kati ya Israël. Ako paswa ba mobite mitu. Ako sisa ba bonnie. Ako botre pemboka mimba Edom. Akozoma bele ya banguna na nyonso. Amen. Prophétie Seigneur Jésus balami azo prophétiser otango ba Israël bazala nzela. Moïse pazo prophétiser na kati ya libota oyo. Liboso nzamba ko tia prophète mususu oyo koleka ngai. Oyo nimeta kufa na bana batu. Mon frère et sœur,
Abraham professeur c'est que Moïse professeur muto ba William Abraham bazaki na professeur te Kimbangu bazaki na professeur te mon frère baza ba prophète ko pesa ko respect mais to ko kokisa ko dana Yesu Mesia et la kisike azaki na niveau mususu et la kisike azali différence mon frère personne totali c'est Jésus ayaki ke jour bonda maki c'est Jésus ayaki depuis jour Moïse akutelaki nzete place ya salegelasi kuna Jean lobi likambo ezalaki na likambo mizalilaki na bato likambo eyekobota mekono ezalaka tati nani ozala Jean combien Jean 1 verset 14 likambo mizalaki na bato kasi likambo eyekobota mekomi mundu mais na commencement eza kotambola na bongo bayebaki teke Yesu azakati mo asalaki alliance depuis la nouvelle alliance après la deuxième génération ya prophète sala esengeli akufa mpona bona kumutu akufa po azongisa alliance première alliance osalemi lelo mutu esengeli akango mutu esengeli afungwa mutu esengeli alongola mindolo bakanga mutu akome libre yango zomona lelo mutu komi shwa na ye soki kosala nzambe osala nzambe soki obonza mpe obona kosalela nzambe mais soki olingi nzambe mpe molimo ekomi pene na yo mais dans le temps te dans le temps bato bazalaki na posa mais molimo ozalaki mosika jusqu'au prophète molimo oza confise ezalaki sege te po ete biloko wana ekatala depuis kokufa ya Abel depuis kokufa ya Abel chapitre totangana na français makila ya Abel epesaki nzambe kanda ebomaki nyonso kosumbwa ya Adamu nzambe aleketaki me eloko ekobakisa sukanda kokufa ya Abel Kaye race noire Kaye Abel ezalaki Medi race noire Hébreux chapitre 12 verset 24 tout le temps dans et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Mon côté akolongola bisumu ya Abel il faut Yesu Mesia ba komba makina sema bili ba fanda kina sema bili tiba kufanya na premier génération no ba nyos bazaki na ba mai bazaki partout ba kufela mon frère espère kasko kufana ye mon frère chapitre na jogo la ngotula kufana ye Matthieu 27 Matthieu 27 52 Amen. Amen. Cimetière efongwami mpe bato mingi ya nzambe oyo bakufa basekwi babimi na bacimetière mpe na nsima ya kosekwa ya Yesu bakoti na Jerusalem. Alléluia. Et pourquoi ezalaki na Moïse te? Pourquoi ezalaki na Abraham te? Pourquoi ezalaki na prophète songolo te? Mon frère, na 4 Israël, ba prophète ebele basala ba miracle ebele ba bengo ba japte. Jusqu'au yo moko Jésus ba benga ba zako bengo prophète. Mais biso race noire. Et tala banzambe kusama. Tala banzambe kusama. Mais banzambe kusoko tuni ni prophétie bazara moto. So tuna nani ya prophétie bino avant 1900 combien ba prophétie za moto. Mais na Israël, dans la prophétie, mais pas au meilleur qu'un prophète. Mais ils sont à la bataille. Tous les ensemble, pour le ensemble, sont tous est-ce que misal moi quand ça les kokana Moïse et kokana Élie et kokana ya Jésus basi ils sont à côté de la ensemble pour nini to sakena mondili yango to linga pe mondili poto couvrir ba mabena biso poso ki moye ye prêter moye mabena biso e mona susu mais photo forcer muto ba nzambe pour afili ka ba mabena tokani amen zamba zala bino jour segeli
batu bakangwa. Jour esengeli batu bafungwa. Amen. Jour esengeli o senga. Moko libota moko bima senga. Babasi na yo. Souffrance na yo. Oyebi. Ezo simba te ba malade ba complication. Oko bima diboso awa okosenga na libota la jodadeli okota pele motema okota kati libota bakati libota souffrance ko fongola mwana punda pe fongola pele libota na toka nini. Amen.